Bonjour, bonjour. Baninga nanga YouTube. On est chez BBC Tekem Dior, la femme de quelqu'un. Le lot a préparé malangwa. Malangwa. On a tomate nanga. Parce que nga mingi sa tomate. Moi bouillon. Mais, mutu na guna e mutu alelo a commandé. Nati la tomate. Yango lelo na ocha tomate. Chérie nanga pe alingara biloko mingi tomate alinga trop bouillonté. Mais belambe les a bandenge belé tu balambaka. Moni. Lelo nocha alinga tomate, litungulu ezana et pe tomate à concentré mukie. Parce que ndé na lobi mutu alambaka na ndenge na ye. Noni. Oyo eza poisson na biso. Nyonso boyebi bozomona. Eza malangwa. Sina sokoli yango na kati. Mais tokosokola yango lisusu na vinaigre. Sokola na vinaigre. Tika vinaigre moke. Na jus poisson na tie. Parce que c'est propre. Il faut aussi qu'on caca toujours. Voilà, vinaigre. Puis ça à moi bien. La caméraman peut bazater. Yo mo rozo sala musala. C'est normal. Faut se ressoucoler. Un chocolat caron. Chocolat caron. Mais yango loko eza biloko eza poisson mafuta. Oh non, c'est etika wana ezaka toujours mafuta. Ya mafuta poisson. Yango to chocolat combien de fois. Et ça la ka match parce que eza poisson moko eza trop mafuta. Après avoir kosokolango na ochango na njungu nanga ezawa fo ezalo soko lambino na njungu muke fo ata 3 morceaux mais 2 morceaux hein? Parce que yango lingaka te eza 3 kopanzana na njungu fo ezala boye pour les mutaro yango pe asepeli eza propre. Après, tu as matungulu na biso, tu as moi kibe. Kibe, après, tu as matungulu, kibe, moi mouké, tu as sel mouké. Oh, sel. Il y a beaucoup sel. Oh, kibe, nanga. C'est écrit dans les kibe. Vraiment, il y a mingi ya. Bouillon de ce na osala na olambango poisson ya soupe nanga sauce nanga verte na tia ka bouillé moi poivron moi nini mais même si balinga na bango ba poivron wana te mutu mutaza na guna yo lamba kake biloko ebima bien. Après na okata ai na ngai okata litungulu nanga na tia tomate mais de na tie boye non, je m'en maille yango yo. Tu m'en maille mukia. Mon maille. Moi citron mukia. Non, ça n'a ça la kitoko pour moi zé hein. Ok, pe bingi te. Moi mukia. Au moins on a pas d'aller dans ce qu'on a dans la vinaigre, c'est bon hein. On peut pas mettre aussi beaucoup. Après, na kangango, moi vapeur et kota, ata 5 minutes le temps, nga na okata matungu nanga, ba ay nanga. Après, tu rejoins la deuxième partie. Pardon.
tozonga na deuxième partie au partie donc na deuxième partie natiki yango mwa vapeur mokie letanga na okata ayi babilo mosusu totia na kati bon à tout à l'heure